Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Esengo na elio, bolingo Congo Esengo, to s'abonner na ngoe. Congo Esengo, to kota na YouTube, to s'abonner na Congo Esengo. Congo Esengo na elio. Oui, mbote banekunangai, mbote na bino batozali bozili bakuya kolanda message to saleli bino ndenge boyebi lobby à partir à 12h moi nangai Olivier Bolodja azalaki d'abord agressé et puis on levaki bakendaki na eti na camp militaire moko na niveau ya Mbonga Fula na kati kuna côté à cimetière ya Mbenteke. Et comme ça, la Kenzamba Salingolou, tu récupéreras déjà à partir de 16h-17h, grâce à la population à Mbonga Fula, où tu as remercié, na ba policiers au Bazaki, Nzinga, parce que tu Kutaki, Batouana, Yena Kati, ba militaire, et à FARDC, na Yena Kati, Ndamba Yokosunga, pour sauver moi. Et on te montre qui va te belé, Bazaki, Penza, préoccupé dans la question. Mais il y a votre préféré qui tout ça la vidéo pour que tu garantis, tu rassures que déjà tout le monde qui moi na ça zongaki depuis hier tout ça là na ndako. Alors on a passé maloba pour le brièvement qu'est-ce qui s'était passé et puis on a fait ça élément par rapport à Oyo qui se débattait pendant que lui il était enlevé. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir Nabalaki. Ezaki lobby à partir à 12h. Batinanga vers Galaxy. National cravate. Avant, na comme na supermarché wana, bakitisinga kota SK na moto na mataki. Bakitisinga na bandiko kotambola wana arrivé juste na supermarché wana, mais avant na komana Piquet, il y a des militaires morts, il y a des collègues. Mais avancé, mon pied, ma maman, dans mon avava, les militaires qui tuent là, quand ils ont battu la moutuka. Ils ont obéi à Nasco, on est pour se défendre, parce que les militaires comme t'es, quand ils ont gagné, ils ont continué à piquer, ils ont kraka, on a dit beaucoup. Et ils ont gagné beaucoup, il faut pas qu'il y ait un kraka. On a ça, il nous fait du haut qui est un kraka. Nde bandi ko kinanga ewa ndi kinanga chance ça basali moi effort asungi biso tomoni na mona na mutu mona e bayina abande ko fanda juste la parcelle on a nzali nde abandi ko landa biso za bien na moto abandi ko landa biso nde na bisi landa biso o besika o biso de ki to bandi ko kina bango to komiti na libulu justement ceux qui comme badeli moi wenze moi la rana mabenga moi wenze libulu les to meka côté le mana mutukana era to telemi bazui na zui mo na zana mo na téléphone na pesi papa bande ko na biso na moto era na pesi yango ezali suna mo suna sima na poche sima na tali boisa te na bisko mo na ngo za kiona ekiwa maman na lobi bongo bango tu bakiti bandi ko matisanga bandi ko betanga makofio na kose bango makamke bayibi ngako foto kende na osamba na bango basu ba matinga maman na piquet bona basu batinga kaka ba kontinga na sa basaki wa mais ko kende ko déposer ba carton ya ba soso na baloso na kamo boye justement na nonga fo basu ba ningai to bandi ko kende bandi kende ngao na ba isika to kende Douani au Kenya, Bango, je suis Banimina, Nakana, Kombe Naka, je suis Chenga Kaka, Bafandi, Bakisi, Baseka Bilo Kona, Bafandi de 12h, 16h. Fandi wana bakaboli babiloko, basiste ko kabula te mukona bango tozaina yena mutuka, ye utatika laki. A pesi ba militaire ou bazaina ba mwana na chauffeur pe parce que bango to bazela militaire. Misu bazali en tenue civile, misu bazali na ba tenue na bango. To silisi wana tubandi siko kozonga bazu ba kontinga na samutuka, bachenga kaka na loboko, bachenga kaka na fandi wana.
na sorti na biso pour tout ma presse à monene ya route de bataille route de bataille et to bimi to comme justement na ebandelo wana nde to kutana ba parents ba telemaki wana le amoni biso a telemisi mutuka aisi ba onge mwana ngasa na kati bozo ke ne wa bokitisa nde ba mu ba kiti ba se papier wana ba bali ko sa ko ba soigner samo ba grimace nde ba meki ko solo la wana police wa bande ko kumba militaire wa bande ko kumba mutuka wana ali ko yoka kutute ote libeko uti musika ifa kena kaka maman pe les parents be so bo ba posa ko kena oki ko kena ça va problème ezali to bandi ko kende ba on batikali na tinel wana fe to bimela ba on batikali biso be to suto bimi ngaka na kaka na kati mutuka to bimi non va pour ça na on veut avec ça ce que militaire dans la carte côté misa mutu to tiki a yo bi to tiki a ne probabilité papa bon place wana c'est to tiki ba to sentir que encore le baki to banier to qui tira a na là comme ça toute année après inspecteur mo à la naï biso à côté tina kata mutu nda ba ni so na militaire wa zaidi boso kwa biso na piquer na sidi nga fani kana siona na kakande bali bosolo na bisikana expliquer kamule zalaki expliquer be kamule zalaki na biso ndeza bo toki na société ya métier ki wala le ba balosi mutuka ekenti na société za métier ki wala ko twana le bali ko solo bali ko expliquer ba mo ne problème zalaki ba mo policier oya za kawana OPJ ne abani ko ba comment bino ko kama mwana na ipe o me baiti na mo mafula na kati ambisi pe na camp militaire o lebo ko tika e pa policier encore bo baike aibe loko o mona ki azaki suspect ne ga bande ko le kana ya mo ko kaki mo tu bo kama e pourquoi bo tika ke na ipe ni kene tipu et ande ba yo ko sulu la wana inspecteur wana habité tout ka talika mo ne ma pousser na population ndenge bazalaki place wana bamekaki ko intervenir mo moke ne ba sololi bakomisi après quelque temps bayo kolibere nga batiki nga na bimi wana bazolisi nga bimi na région ka baparents après badémarre motuka makili. C'était ça. Je crois que Bolandi témoignage à Mana. En tout cas, il a ça la passe. Il a dit que au départ, Bakana qui est, ça qui raison. Mais après, il va le parce que Bakana qui est parce que Bamona qui est suspect. Les conséquences, il a dit que Bamemi est dans mon gaffola. Bisonyo se dit que Moutounyo soit commune en Galema, na Ipen précisément. Na kati ya parking à moins de à près de 100 mètres pratiquement ici ka ba bi bakanga ki et dans la siat ya police soko pusani mukie côté ya banaye ko kende sous siat ya police ils ont dépend na commune à Selemba ezali mais bango ba longoli na kati ya Ipen ba memi etina munga fona na Meteke c'est-à-dire que ba longo e commune en Galema ba kena commune à munga fula tina niveau ya camp et na camp wana bakena na camp militaire raison bango ba yeko pesa na police tant ba ne ko entendre bango ba lobi ke bakanga ki parce que ba moya ki suspect ba yoka ki ke mutu mo abela ki muyibi mais ba bazé belé bakangi kakaye c'est ce qui est surprenant et puis mutaibi d'après bango pourquoi batika ki na commissariat to na société bakena e kotambola na e na se ya mutuka ba beti mwana babeti mwana ndenge zana za traumatisé aza na banzoto na ya za ko ka ba douleur babeti mwana justement kaka po bazali na tenue militaire. Je suppose qu'ils allaient pour des faits politiques. Peut-être que za ka ba dérive na bango moko et puis baza ko ebisa na mwana ke abenga ba poti po ba pesa ba ombo po ba relâcher biso to lukaki moyen nyonso ya kosa démarche pour na kobimisa parce que to kanza bakanga ki peut-être pour un masque ou bien autre chose par la police, c'est après d'être écouillé que c'était les militaires. Parce que tant tout ça qui alerte, on avait dit la police.
Mais tant que tu es au coup, tu as des militaires. Tu as part de ça. Tu peux ça numéro à matricule de Jeep Nabango pour que tu ailles et le retour tout le Congolais d'ici d'ailleurs que nous avons l'intention de porter plainte. Parce que déjà, tu as la facilité d'identifier Batouane. Et là, on a camp avec le fameux capitaine ou à Zakina Bango. Et là, on a Souciat où il y a Mbenteke place de Zakina Bango. Et là, le numéro de plaque, il y a Moutuka. Et même le numéro de téléphone, il y a Moutou de Zakina. Vous avez pour ça tout que de porter plainte à niveau de la cour d'ordre militaire. Vous avez pour ça accompagnement à Bino, au Sungabiso. Comment ça la dossier, surtout pour la bateau, comment la procédure est faite pour porter plainte le lundi et tout ça, pour ça, il y a accompagnement à bateau sur pour apporter l'idée. En tout cas, merci beaucoup pour la bateau sur la soutenir qui surtout merci à Banamonga pour la partie ceux qui viennent vous a quitté, merci beaucoup à bateau sur la intervenant. Puis merci beaucoup à Batunyo sur la soutenir qui par leurs appels, leurs messages. C'est grâce à vous que moi, la en tout cas, merci beaucoup. La chaîne Union sur la YouTube va révéler qui va information. Na ba de la vision Union sur Etikali. En tout cas, merci pour le message Nabino. Il y a l'alerte est en pleurs, Tito comme et je crois que vous allez tous aussi nous accompagner. Tant que vous déposez plainte, vous accompagner, moi je vais porter plainte à niveau à cours d'ordre militaire afin que la responsabilité soit établie. Je crois que tout ça, vous avez la moitié pour tous se venger. Vous avez la moitié justement pour décourager. Vous voyez que vous avez un changement. Il faut tout imposer ordre. Parce qu'on ne peut pas arrêter les gens de manière arbitraire pour enlever ban à la bateau. Je crois que l'eau est ici. Et c'est ça notre combat. Merci beaucoup Nabande Bonabiso. Il y a Congo et Sembo TV pour votre accompagnement. Merci beaucoup Nabande. Merci.